C'est qu'un jour, il soit les gars Très bien, maman top. Mais apparemment, le problème, c'est lorsque vous s'affiche na Belleville, il faut qu'on désavoue Belleville. C'est quand on s'est intoxiqué, il est aux alakaka. Non, tu es musicate. Mais au moins, tu es que ça continue à cause de na ozala na Belleville, maman. Papa n'a pas connu comme tu. Batte la paix, maintenant. Adoré na honzambe. Na ok musika nete. Tozana ikawana. Asalinge lorotin. Mais faut battre la. On a théâtre na un problème na mututé. Mais faut battre la dignité. Na lobby na théâtre dignité on a battu. Na na waza na réputation na théâtre. Na internet ba isa ngam na réputation. Ba ipe na solina. SB Balamba. Balia. Akoyate. Bakoyoka gu. Mais pour na couper sa message ya kimia. Bango nyonso ba baleki na ye. Na motema na ye. Ayebi ke muto sa mabeza ye. Et l'accident ko yo capacité mama to pa bosanité ndenge bata sila ba finga ye. Ba finga ye ti lelo. Mama to pa bosanité et puis ndenge ba omoni discours mama to pa pesi. Ba cheke fo ba diembela nango mama to pa yo senga pardon. So lo ba ki ndenge mususu. Ba ndenge ba ya ba bandi ko finga mama to tina makbiloko nzoto. Très bien. Famille Bota. Bo sambo bete na makambo. Distraction. Donc balingi ba côte sabino na distraction. Distraction. Mama Teresa na mwana na eleki. Bali ba côte sabino sko na mama top. Bolingi mama top aya na attitude le rôle ya Teresa. Kolobake na problème personnel na sila. Une femme irresponsable. Ndenge bango ba olinga. Olingi mama top vraiment na place au moto ezopela. Aye kopé sa message ya kimia. Bo sepelité. Bandeli maloba ya mama top. SB bolamba bolia. Mama top oyate. Mais ba oyoka gu. Mama top oyate. Mais pour na respect. Nga mingi tadi so na ndimaki invitation oyo ya osala na yo émission. Eloko ezangisi nga pongi. Je dis pongi. OK. Kinga na fingi sila a obotakati. Elo ezangisi nga pongi. Na lali na oki pasi. Kenga mama top na finga sila. Tope na fingi sila ke a obotakati. Qui suis-je? Nga top tangu na botaki. Na tumbela nzambe kamundele. Wape sanga ban. Et puis nga nani pour na mettre point na vie ya kobota ya sila. Nga na sila to na problème te. Sila finga na ongate. Soki na tangi bane oyo na passé na sila na musala oyo peut-être 20 ans eza moke. Tozala na ba respect ya réciproque. Nga na pesa kaye ye pas zongisela kanga. Tozala na problème na sila te. Moi je me rappelle lelo yo soki nga na kobima jalousie ya sila na o regretter na lobaka nzambe merci. Moi je me rappelle à l'époque si la zo vanda na beau marché bazali na papa na bango bisalu pe ya son âme toko sala ba répétition nga mama top na sina zo sila na kotisi na taxi na ke kotika eti epa na bango po azala muto ko banga to koma kuna a présenter nga pe papa na bango na pesi pe papa mbote tozala na eloko te nazala jalouse ya sila te non ke ina sila asalinga nini non ke ina sila pona nini soki sila azwi lelo to lo ba gloire à Dieu ko lobi ezala prière à mutu nyonso ezala prière na biso nyonso nzambe visiter biso nzambe pesa biso nzambe kokisa losambo na biso soki nzambe a exaucer prière na eke apesi nga likunya to pe jalousie par rapport ya quoi na yaki pona répondre grande sœur ya sila longola makanisi wana. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, bino pe bokola l'émission nangamu ya tonton Mounou officiel Mbote. Bisika ezwame bino internet ezo kopela toujours moto. Voilà pourquoi je suis en train de conscientiser encore une fois les comédiens de mon pays, ba papa na ba maman. Vous devez être conscient, vous devez faire la part des choses par rapport à Makamonion sur Ezo Kwantouré Bino. Aujourd'hui, si nous parlons de vous, parce que Bino existe qui, voilà pourquoi Biso Tozo Kosolo Lana Bino. Aujourd'hui,
les gens bazo kopé sabino respecté bazo comme un théâtre art mosala moko ya bato yo bazanga tina pendant que tozali na institut mobimba oyo ezali ina oyo et formaka les artistes cinéastes musiciens machin truc tout ça pourquoi parce que vous avez donné corps âme et esprit dans ma camo ezali ya malonga te. Mama Top sera ici na plateau oyo avec Tadji Ngalapa. Tonton Mundirba a accompagné une façon de bien faire les choses. Mama Top va répondre à ma question par rapport à ma camo nyonso ezokoleka na place publique. Mama Top cherche ya kozonga SB. Selon ce que raconte le gens, Mama Top ayaki kosala émission na Willy Kayembe pour luka réconciliation na sila. Mama Top azana besoin SB ezoyer et banago jouer kuna. Mama Top lelo a se ressaisir a moniete batu bakabola yena sila. Est-ce que ça maloba ya Mama Top? Est-ce que ezali o Mama Top azala qui n'a besoin à transmettre le ko la pensée et pas batu? Est-ce que ezana contexte o lelo? Ba chroniqueur ya sila, ba communicateur ya sila, na ba communicatrice na ye, ba komi ko véhiculer message. Voilà pourquoi nazo pisa kabino ba comédien, vous devez faire très attention parce que derrière ma parole na bino, il y a certaines personnes au bazo luka ko la campagne ya mabe pour na ko détruire peut ko déstabiliser bino. Mais je vous informe mesdames et messieurs, Mama Top sera ici. Beaucoup de ba vidéo ya Mama Top, il y a émission au Mama Top à sala avec Tadji Ngalapa et aussi ba propos au Mama Top à outu ko tenir na émission. Il y a Willy Kayembe. Tozali na film na biso Torgnol. Ils sont déjà disponible dans Belle Vie Télévision. 7e épisode de Outo Kota. Nandenge no solana bino supporter courant de Zate. Nous travaillons dans des conditions de fois trop difficiles. Il faut transpirer, mais pour un respect, na considération tozala nango pour na bino, il faut tozala mini na papier mouchoir. Torgnol est déjà disponible. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Voilà pourquoi j'en profite pour cette belle occasion. Gegele. Le long monde de Tiazo Salamou bien na dédicacé quand même et puis na dédicacé maman Bijou Ketani au bon na papa Jean-Pascal Leka. Merci à maman Noé à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo et ma mère à Calgary. Toi ma petite sœur elle s'appelle Ciara Lumba Lumba depuis Mboka ya Macron. Un grand merci aussi à toi Katez, mon amour de sœur, Aurélie Mafouka yaba Aurélie, maman Yvette Mbangu, maman Diasonama, maman Nyon sur la famille Libota, maman Emilie Setimaïnga, Berthe Konde, maman Nathalie Nana Mosibou, en tout cas vous alliez belé, tous en ont extra film Nabino Torgnol et puis on se retrouve tout justement après, na côté la Bino Noko Mundirba. Merci beaucoup. Tu ne reviens plus ici, ramasse tes sacs. Ton protecteur n'est pas là. D'accord? Vous avez regardé? Qui est là? La personne qui te protège n'est plus là. Appelle les papas de Balani. Maman, ne fais pas tout. Je suis désolée, je vais pas l'appeler maman. C'est pour moi. Et puis toi, tu prends tes affaires. Maman, je ne vais plus chanter. Maman, pardon. Tu vas aller où? Tala, mon oncle n'a qu'un bata. Mon oncle pèse un bata. Moi, je viens. Ah, mon oncle pèse un bata. Tu te crois où? Dans cette maison. J'ai dit, tu te crois dans cette maison. Je vais te dire, tu n'es pas la fille. Parce que tu n'es pas. Ça, tu ne sais pas. Non. Hein? Quand tu te regardes, tu peux dire papa. Moi, j'ai une maman. Je te ressemble. Ou Dingé te ressemble. Hein? Dingé te ressemble. Prends tes histoires. Ramasse tes histoires, tes affaires bizarres là. Et puis regarde, comme tu m'as pris des téléphones, comme tu m'as pris des téléphones, tu m'appelles personne dans cette maison. Tu n'appelles personne. Et puis regarde, tu as vu ça. Celle-là, c'est ma fille. Tu as compris? Toi, tu n'es rien ici. Tu n'es rien. Tu as pas semblé renforcé. C'est comme la guerre. Tu as pas souk. Son cours qu'on Ne me regarde pas. Va là-bas. J'essaie de compatir. Hein? Essaie de me faire compatir, maman. Pourquoi? Elle me regarde. Tu as un visage de compassion, ça là. Il y a la compassion ici. Tu es comme un gamou télé, je sais pas quoi. Hein? Regarde. Léo Bima, Léo, tu ne reviens. Parce que ta robe là. Tu as suivi le film de Simba. Ne reviens Allez, pas. mets-toi debout. Sors de chez moi. Regarde-moi comment elle est. Non. Oh le gamin, t'es? Oh le gamin. Hein? Oh le gamin. Voilà. Je ne veux plus jamais te voir. Chérie, viens. Maman, je
Tu diras au gars là d'en bas, dès qu'elle voit cette petite ici, qu'elle n'entre pas. Et puis comme tu n'as plus de téléphone, tu n'appelles pas, ne cherche même pas à m'appeler. D'accord? Ta vie est terminée ici. Maman, s'il te Ne plaît. m'appelle pas maman, maman, c'est Yo, moi. C'est moi, tu comprends pas. Sur la tête, tu m'appelles maman. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Madame, maman, t'es. Dis madame. Je veux madame. Madame, Madame. je te servirai. Je ferai tout ce que tu me diras. Oui, tu sais que tu peux. Comment ça s'appelle les moments? On dirait une éthiopienne. Comment un moment? Non, un moment là. Maman, il va me dire ça sur le tapis. Quelle est Dans ta veille. Ramasse tes moments, ramasse tes moments. Quand je dis non, là, tes moments là, tu veux me laisser ça ici? Hein? Tu es comme une éthiopienne. Regarde là. Ramasse, ramasse. Elle met toi debout. Fais comme ça. Toi, tu vas aller où avec ta taille? Regarde même pour bouger. C'est-à-dire ton corps là ne bouge pas. Sors de moi, ramasse tes affaires. Quand j'ai plaisanté. Ne dis pas maman. Prends tes affaires. Allez, prends ta montre. Ne me regarde pas. Maman, pourquoi tu me fais ça? Je dis de m'appeler madame, tu m'appelles encore maman. Madame. Bima. Bataille rata. Oh, bataille nzamba. Nzamba bébé. Nzamba, c'est ça. Quand Dieu parle, voilà quelqu'un qui parle. Voilà une fille qui peut. Seigneur, mon père. Dieu a des problèmes, hein. Ah, Bima. Maman, laisse-moi Comment non, là. Comment là? Comme toi qui c'est la skin à la scarpe. Allez, pas là-bas. Pas. Où sont vous? Aidez. Tu vas aller Dans la rue. Non, maman, ne fais pas ça. Elle n'entend pas. On dit pas maman, elle appelle de Yo, maman. madame inquiète. On se montre maman la beauté n'a pas. Il faut mettre même beaucoup de volume pour qu'on n'entende pas, franchement. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, to continuons comme ça, Moussala. La première émission, Tozala Kiawa, je me suis déplacé dans Zongi Lissous, quand on a même plateau, avec même invité, pour tout le monde, tout ça, la analyse ensemble. Dieu merci, Moundirba. Bonjour, Dieu merci. Bonjour à toi, Tadinga Lapa. Bonjour à toute la famille Libota. Bonjour à nos abonnés. Olorazo, Landabiso. On s'est net moment dans l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Dieu merci, Moundirba. Tournion, là, 7e épisode. Selon toi, vous avez une évolution dans le monde? Non, en fait, l'histoire en soi, comme j'avais dit depuis les débuts, très bien. Il y a toutes les émotions ressemblées autour. Boïbaké, déjà tout autant décortiqué, film Nabisoti dans 6e épisode, 7e minute côté à peine, peut-être que batum sustant dans l'émission ou basé non sala. Très bien. Nano batali en moté, to boito coupé bango émotion. Sentiment. Très bien. Bakende batala. Et puis so vous remarquez que ces derniers temps Belleville TV a zosuka sous dans 8e épisode. Très bien. Donc le roi to sali moi synthèse il y a 6 épisodes de l'équipe tout ce que va consommer 7 8 après voilà. Très bien. Aujourd'hui réconciliation pour Nadia merci Moundirba Elinga Olobani. La réconciliation. La réconciliation c'est simple là eza bisika oyo bato bayokanaki susute ba réconcilier bango bato bazaki concilier mais katanaki ba réconcilier bango. Aujourd'hui, les comédiens, qu'est-ce qui manque et pas Nabino pour que Boluka moyen se réconcilier, Boluka Isusu force les alliés dispersés Boluka Bobo Sangisa Yango. Qu'est-ce qui manque chez vous les comédiens? Les alliés manquent il y a maturité, sagesse, intelligence, compréhension ou où est la Lisusu qui leadership? Bon, je pense que et le réseau zanga
et pas na biso ba comédien pour que tu comme en étape wana les alliés locaux on ga peine à comprendre. Au départ oui bien dans l'intervention ngai je prenais toujours cette réconciliation parce que je disais que un tel bazali force. À un moment où tu vivant dans l'adversité entre Muyombe gauche et Caleb. Caleb, oui. Bien, voilà, après un moment, ici là, il y a bongo. Et après un moment, les lots sont tous Caleb na Muyombe gauche. Adversité, on a les lots à susciter. Ils allaient susciter très bien. À un moment, les susciter qu'on vivre adversité. Il y a Sobena Saïsaï. Mais il y a moins d'arabes bien. Bien, oui. Les arabes bien, au monde, des fois la scène moko, basali pub moko, mais na terrain piken. Piken, oui. Tu es comment na un moment, tu es quand il y a Sila, quand il y a Péchama. Guerre on a Péchila, Tilelo. Après, le rôle à Kabatou, en fait, à un moment, bon, à un moment, tu communes adversité à Bellevue, na Sila. Tant aussi là à comprendre que Bellevue a un long adversaire parce qu'il y a un écart à activer une mauvaise personne nyonso au lelo ça va sortir dans la télévision dans l'idée de détruire. Tiens en parenthèse. Très bien. On peut vouloir réconcilier les gens, mais la réconciliation c'est parce que tu as dit nga moto na yibaki mwana yo et je m'en excuse. Comprendre? La réconciliation ne se passe pas au moninga kamba moro. Ah, t'as dit, wana toke na liste bata hypocrite. Très bien. Parce que ma kambo toza na mona mitema. Tous 8 ans ya ko se défouler té. Tous 8 ans ya obimisa té. Très bien. Place réconciliation entre ba comédiens zo comme difficile ya wana. Ba comédien ba s'exposer qui un exercice moko ya je crois que na loba ngo trop na ba plateau na ya kita choqué. Kita choqué. Makambo yo na yebisa tadi te ki ya chokanga to fai na tournage to seka na surtout ki na émission qui t'a choqué à l'obi ngam na chokai. Qui t'a choqué. Donc je suis surpris que na chokai soit tout solo lango nga na yebi ke sila soit tout solo lango te mbamo a débarqué na télévision pour dire que ngane na chokai tala ke zalaka place boy na salaka boy. Très bien. Nga pe na même plateau pour na répondre na qui m'a choqué. Qui m'a choqué. Donc, la comédie, c'est des gens qui n'exercent pas. On est parmi les Européens et le théâtre. Et là, quand ils sont là, que réconciliation est comme passer ça. Et ça, on a un problème, Nathalie. C'est-à-dire, il y a des petits, des barésis, des leketou, des analyses, des analyses, des clash, des clash. Oui. Place réconciliation, c'est comme difficile. C'est-à-dire comme une emprise ya ba petit na yowana. Po ana makambo yo ayebisa bango ana ba voice ya bango bazana ngo. Ba clé. Très bien. Soit on réconcilier vraiment ya solo. Ba petit wana pour raison de base ba kobimisa nyonso libanda. Très bien. C'est-à-dire comme obligé à la hypocrite. Hypocrite. À ça la semblant. Eh petit na wana za pour na tournage mis sur batute. Comme ça au fond comme il a besoin de lâcher na rancune. Très bien. Mais makambu oyo ezali na se o bango moko balobaka abusivement soubassement o eza na se esali ke et comment on peut ça difficulté pour que tu réconcilier réellement. Donc il faut empêcher réconciliation l'élo parce que théâtre déjà n'a pas de problème. Mais là comment empêcher réconciliation l'élo parce que tozana quand il y a ba hypocrite na quand il y a bato baza honnête. OK. Quand il y a hypocrite, déjà quand il y a Sila, déjà quand il y a Thérèse, déjà quand il y a bango nyonso ba déclarer kana théâtre tout ça ba hypocrite. OK, je vois. Quand mususu, déjà ya bato oyo baza quand même na honnêteté. Na bité que ba parfait. Mais ba quand même non honnêteté, très bien. Aibi que so tous un problème, il faut tout sur langue pour tout se sent. Très bien. So tu as un problème, on a besoin qu'on utilise chronéma finga pour que na attaquer. Voilà. Oh, pourquoi aujourd'hui, Dieu merci, Mondirba, tout de vous les comédiens, aujourd'hui même Kosu Banabino, même Kokenabino Toilette, il faut que ça soit toujours exposé
na ba étanoïque et voire même beaucoup même ko utiliser ba propre sang na bino o baza bana na bino pour na koya ko régler ba problème o eza des fois professionnel. Ils la dit à quoi? D'abord, moi j'avais dit comédien Azan a talent pour qu'il a joué, mais peut-être Azan a talent pour se défendre dans le plateau. Ah oui. Il y a un moyen avancé, il y a porte-parole, il y a manager, parce que les moyens sont disponibles. Très bien. Mais ce qui est vrai, en réalité, il y a un mot cannabis. Et là, c'est parce que tous les gens là, excusez-moi, tous les gens aînés na biso le roi Bayagabi, oyo bayebi ko retenir langue na bangote. Très bien. Il faut oyo bana wana bango mo ba malika ba déclarer clair que to utilisera bango soki to ana besoin ya base to kotsa bambongo na biso. Très bien. To ana ba tuloko ba Teresia oyo il faut ba ya kubeta. Te ngana benga mutu na kombo na ye. Grand-mère. Non insulter te. Pour le respect na il faut l'appeler grand-mère s'il vous plaît. Benga mutu Teresia ça peut. Te ngai nde na benga ye grand-mère. Nga benga ba. C'est bon. Auto évoluer. To zana ba ene na biso le roi ba Teresia oyo Oléa ko expliquer film ko a martelé pena film oya ko bimisa prochainement il faut ko marteler les sola qui me pèse na ya lokutana ya solo donc mais je te dis on comprend dans mukolo bongo et logo ya zo annoncer oya se déplacer à Sokoli mai à Sokoli pena mai azubila mana soin à lati a bengani na journaliste ya fa na plateau pour aya ko la kabatu ko beta les sola qui me pèse ce que l'histoire qui me pèse sango a bêti l'histoire te ya ceux qui pèse qui spectacle bakendaki to ceux qui tournage ceux qui côté combien neni les gars l'histoire qui me pèse c'est pour naie les ali version o apesi ba ya go là ba bimisa ya lokuta wana donc tant que to luka réconciliation bongo et ça difficile parce que mutune tingai poto ba nous réconcilier na parce que bon, tous les gens qui ont été partagé la vie qu'on a été. Pour que nous réconcilier Netina Teresia, il y a Olingana Ebisete, il y a Anna Omoni, pardon, Limbisa T. Nga du moment où on a zongé le propos nanga na ebi insulté ya T. Na réitéré ba propos nanga pour te dire que les gens n'ont demandé na otosana ya Gabi. Ah oui. Après magamba ba appel autant à benga nefse ya Gabi. Je persiste sur ce que je t'avais dit. Nazo yeba te ke na tort. Nandé n'a publié audio na. Très bien. Et en plus, tant que yozo le bakoyo ça ba buzz, et ça a un avantage il y a nani, na désavantage il y a nani. Donc moi ce que zaki vraiment mutu mususu surtout que zaki première fois na salango. Ce que zaki mutu mususu pour n'importe quoi nenga kina kata. Yo yebi ndeko moko to sala émission mona yo. Ndeko moi ça charna tinda na ba audio. Na yebisa opé ki tala ba audio atindi. Et puis yebisa ngai chango na nini na public soko chango. Il n'y avait pas de raison yo chango na public. Oui. Parce que à s'adresser ki nanga à takaki ngai et voilà. Mais ce que zali ki ezane lo mwe ko sauver réputation ya moto. Botiki bena ba kata moto mais bino bona ba preuve. Comprendre. Donc moto aye azo confirmer stratégiquement makambo ya lokuta on ndeko moko mwasi alobaki mais na privé azo lobaki za makambo lokuta. Je ne me reproche rien. Babylone wana nyonso zo comme un obstacle pour te réconcilier. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont hypocrites. Très bien. Nous ne partageons pas cette vie-là. Nous ne partageons pas cette opinion-là. Il faut tous être hypocrites. Non. Bazo sala. En fait, il y a beaucoup de choses à comprendre. Tozo kokako sala te différence entre discrétion et hypocrisie. Ok. Beaucoup de personnes aussi, hein. Kokako sala. Moi, beaucoup de il y a un moment où tozo ya zolo bagi. Toza ba hypocrite. Et ça moi nuance différent. Nuance n'a différent vraiment la discrétion. Parce qu'on a condition on a réconciliation pour Eya et vous en nini pendant que to fandi bisonyo son mboka au bon sauf te réconcilier et ça qui est possible mais tant to bande ko lobaki ba élément nyonso et la biso ke tadi mutatinda ka ese et ça ya lobi ngana to na relation ta moroté mais tadi ya lobi félicitations na musala bosela ngai pendant que ici on a finga matananga zoa ka ba exemple ya bango moko longola ko mona ngai
Donc tu comprends. Réconciliation et comme de plus en plus difficile. Très bien. Parce qu'à un moment, il faut vraiment qu'au Kabola, la lumière du ténèbre. Très bien. Voilà, Dieu merci. Le mélange wana et comme homogène ndengenini. Parce que tout le monde a vraiment mafuta, mai. Très bien. Dieu merci, mon dire. Avant de tu as la question à Mama Top, je veux justement que tourne yo question au pot et même abisso vers la question de Mama Top. Constamment aussi na sala et pas nabino ba comédien. Lorsqu'on insulte Bellevue, insulte les Arabiens. Mais quand quelqu'un a l'obéi à avis contraire dans la pratique ya mabe o ezo ko entourer si là, il faut mutuana à mériter ba insulte, à mériter nyonso ya mabe. Mais lorsqu'on insulte Bellevue, vous les comédiens bokanga minoko. Ata mon côté alekaka pour dire NON. Et ça l'a dit à quoi? Parce que Bellevue azali facile, celle qu'on peut sacrifier, abandonner et laisser puis isoler. Deux volets. Volet liboso ezali. Tant ma bezo salama et que bokangi monoko, boza ba complice. Ah oui. Mais il faut comprendre que le monoko bateau bazaka na intention de détruire bateau bacha makele les belé. Ah oui. Belé makasi. Bateau bazaka na sens ya ko construire ba deux fois bayaka ba lobby. Ezana matoyi o eza sensible pour que bayoka. Je vais expliquer au mieux tant que comment on a sujet à Mama Top parce que il y a vraiment des raisonner, to fan pour to longola vraiment ba malentendu. Très bien. Au moni oyebi solo ya asumba na nganda. Beta papa. OK. Na ina zo anda to longola solo asumba na nganda. Peut-être bat ba check ezara mythe. Na lugha lisolo moko. Et sonner ma belle noko. Est-ce que ouais non batubo ba koli na Kinshasa ba oyo ba yebi à l'époque bana miki ya lelonde ba comprendre ngote. Wana bisonde to koyeba. Bisonde to koyeba. Asuma na nganda ezalaki mutu moko ya mulai abanda obimela batu abanda oboma certaines personnes. Voilà. Très bien. Omoni ba criminel ba koki kozala 5. Mais ba terroriser ville moko oyo ezo rassembler plus de 2000 habitants. Mais bon, on va à 5. 5, oui. Va terroriser ville Moboy. C'est pour dire quoi? Guingombe est passé pour soutenir Bellevue quand il dit pas non Maramboy. Marie-Jeanne. Oui, je de même. Ça. Marie-Jeanne de même. Qui encore? Qui encore, si on a raisonné bien? Ça fait déjà 2. 7e bagarre aussi. 7e bagarre. Vous comprenez? Donc, ils ont bakangi mounoroté. Très bien. Mais est-il que bateau bazo salamabe bazana makele les belé bazana ba chaîne les belé. Donc, ville il y a plusieurs habitants mais terrorisés par 3 personnes. Très bien. Bangoum ba terroriser un quartier. Donc, pour faire du mal deux fois et c'est pété bateau bazana belé. Ah oui. Par contre, bon moukié mais ba nuisible. Très bien. On appelle ça qui exemple une émission moi il y a qui ne sait quoi. Et là, moi, je suis ah oui. Na katikati batuko toko mamoya fongola miso za to mi sonis et puis yango ezala na solo moko impossible. Tala niveau. Ozwi ngungi. Bor moi muke. Oui, kana litoyi. Aki misio pe pongi na. Très bien. Donc pour na kozala nuisible ezo senga te batu bazala ebele. Bato ba sa mabe bande makele ne makasi. OK. Et puis la nuisance c'est remarque. Mais deux fois, tous les gens qui ont attention, na bateau bazoya bazo apporter quand même lumière, bazo apporter message. Biso oyo quand même ceux qui sont na bateau ba Hollande biso, tous bunda. To bunda puis tous patient. Ah oui. Mais balolenge ya be mission oyo biso to sala oyo, ezalaka accessible na bateau ebele te pas au monde qui a komi makamba ko réfléchir. Réflexion ebele conseil ebele to bénéficier de l'autre. Société donc il faut pas mon koto yo beta ki manike koto on moni plein kuna. Très bien. So moni titre bache nani wa fingi intel on moni plein kuna ba répondre na ma finga ya intel plein kuna yango bisope moyen to landa bango ezate photo tikalaka professionnel. Voilà. Merci mesdames et messieurs nakanisi et loko vraiment to yaki ko sala analyse lelo awa yango yo. Il s'agit de Mama Top Oyo Lelo. Ba vidéo est belé, ba ndeko est belé, ba communicateur ya si là, ba zu émission ya Mama Top loko la gain
lokola un moyen, lokola jeu moko boye, lokola manière moko boye selon bango ya koluka moyen, encore une fois de piétiner na personnalité ya maman Top Azali, notre maman. Plus de 30 ans de carrière dans Moussala Théâtre, Azo mérité respect. Mais cette fois-ci, Balobi, Maman Top a commis la réconciliation, a commis le bon de la scie, la peau Maman Top Azan a besoin à jouer na SB. Non, tu as bino Maloba, il y a Maman Top par rapport à passage naïe na émission et pas il y a Willy Kayembe. Ensemble, Nadia merci, Moundir, Bateau, nous avons commenté et qu'on a plus mieux. Et ça, les Mabongo, au lieu de Tamboula na rumeur. Dieu merci. Sila c'est ma petite sœur. Sila zali kinanga pour ngana ko za na conflit na été. Ezalaki ba mal attendu. Na sala même émission pour ba bimisela ngai preuve. Bisika na finga eti lelo na mona muta bimisela. Donc eza muta vandaki na ye abina ko sande na kabola Top na Sila. Abimi akosi likambo mama Top yo fingisina. Est-ce que nga Top mutapesa bana? Est-ce que ngana bifi asila lobi soka kozwa mwana ne akobota nous ce sont dépend na nzambe ya wili ngana zana monopole wana te kofungola monoko pona loba entela obota te non eza ba mal attendu ka ndi to baka congolais lingaka te bisika bato bayokani il faut ya kabola bino ndenge batamaye baloba diviser pour faire quoi pour mieux régner voilà elo balingaki yango wana balingaki bakabola biso bango badondwa menga na consciente natika lofinga Sila teke abotaka te nayebite na sala on a chaîne ni na senga balakisanga ti lelo balakisanga te alors on a compris que ezaka bato bazaka na besoin ko kabula bato si le dépôt bloqué ti na famille te ko déblocana déjà bloquana ka pepe na solo tant na mona ka bloquer nga lokola yaya na mona ki ngo nga pe na blocaki si na na famille tant nga moko na voilà. Dieu merci. Mon dire, ta réaction par rapport à Maman Top qui dit à répondre quand ma camo aussi à répondre il y a 5 mois passés na kanisi émission appelée Lelo à Torocha yango. Mais aujourd'hui juste à propos il y a Maman Top Oyo. En tout cas, ils ont ça la tour du monde pour dire que Maman Top cherche la réconciliation avec Sila. Donc Sila est la personne que tout le monde il faut à Luka appuyer ses genoux pour demander pardon et chercher la réconciliation là. Selon eux. Bon, moi je pense que avant de développer ce sujet, on sait vraiment. Très bien. Tu balancer dans l'élément pour que tu avances bien. Oyo, Maman Top a tourné il y a 5 mois passés. Tu m'as comparé ma propos. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que je disais. Awezali analyse Abatwa Maele. En tout cas, on va essayer un peu de vous faire comprendre quelque chose. Yango ka tolobaka solo mabe yebani mokili mobimba me batu ebele balingaka solo mabe te yango die mondir bado utoloba awa un groupe de gens ngana pisa bango 10% sur 100% au nyonso tozali 10% mo boye bazali mabe y compris commanditaire na bango oyo batambolaka bazalaka basalelaka ye mosala bazali nombre ya bato bazo ko nuire na ba vie ya bandeko na bango mususu ils pensent que en faisant ça, bah résultat à Malamu et Kozala. Voilà, Maman Top Oyo émission et Salemaki le mois passé, mais aujourd'hui ils ont une actualité. Suivant Bokesenini Nezali, Makambo Maman Top a lobby Lelo na Oyo alobaki après 5 mois. Suivant. Nga mingi t'as dit son animaki invitation Oyo ya osala na yo émission. Eloko ezang singa pongi. Je dis pongi. OK. Kinga na fingi Sila a obotakati elo ezangisinga pongi na lali na oki pasi kenga Maman Top na finga Sila tope na fingi Sila ke a obotakati qui suis-je nga Top tangu na botaki na tumbela nzambe kamundele wapesa nga bana et puis nga nani pour na mettre point na vie ya kobota ya Sila nga na Sila to na problème te Sila finga na ngate soki na tangi bane oyo na passé na Sila na musala oyo peut-être 20 ans eza moke tozala na ba respect ya réciproque nga na pesaka ye pas zongisela kanga tozala na problème na Sila te moi je me rappelle
lelo oyo soki nga na kobima jalousie ya sila na regretter na lobaka nzambe merci. Moi je me rappelle à l'époque sila azovanda na beau marché bazali na papa na bango bisalu pe ya son âme tokosala ba répétition nga mama top nasi nazwa sila nakotisi ye na taxi nake kotika ye ti epa na bango mpo azala moto akobanga banga tokóma kuna apresente nga mpe papa na bango napesi mpe papa mbote tozalaka na eloko te nazala jalouse ya sila te nakei na sila asali nga nini nakei na sila mpona nini soki sila azwi lelo toloba gloire à Dieu mpo lobi ezalaki prière ya moto nyonso ezali prière na biso nyonso nzambe visite biso nzambe epesa biso nzambe ekokisa losambo na biso soki nzambe aexauce prière na ye eke apesi ye nga likunya to mpe jalousie par rapport ya quoi nayaki mpona répondre grande sœur ya sila longola makanisi wana. Voilà, Dieu merci Moundirba. C'était Maman Top en image. Ta réaction? Bon, je pense que Bato Balandi, Bayoki, apparemment, la phrase qu'on a échangé, mais c'est le même contexte. Oya Lobaki, Liboso, na Oya Lobisiko. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste cohérent dans la pensée. Très bien. Omoni, Magambu Oyo. Yebi bien et bandaki na belle vitende na tu expliquer. Si la contre le chama. Si la contre Luna, tout le monde en a beaucoup. Pour na ba proponini si la cause à âge mon na maman na ngai. Très bien. Si la contre un tel. Si la contre belle vie, si la contre un tel, si la contre un tel. Contre Papa Elombe. Contre Papa Elombe voir. Dernièrement, tu as assisté à si la contre la comédie n'y a pas postulé. En fait, pardon, nakato idée. En tout cas, la seule émission mon maman des mères na lobaka boy. Bako c'est la temps ma kambote. Zemi pe bako c'est la ngo mutute. Zemi jamais zemi moko et salaka 20 ans 40 ans sans pour autant bato bamona ke muto do na zemi pe lobby abota ou elongwa. Tose la grande sœur assiégée. Azaki élu, maire élu. On attend place na dans l'Assemblée nationale. Boyo ka kou bato lo kuta. Allons-y. Donc à un moment tu es quoi assister na scène mususu ezagi nana ketchup azara moto asila. Marambo o ememi biso na debandada wa. Ezali parce que bato asila bayaki ba convaincre biso que maman Olive apesaki kaka bato asila biloko. C'est à partir de là qu'elle fait ça. Nyonso de bandi wana. Donc siko lisusu. Il faut s'accrocher na Mama Top. Mama Top a senga pardon a combien monto na biso. To sanate. Très bien. Il y a une semaine passée. Ba otiko cha awa na ba titre na bango Léa azo senga sila. Pardon. Oui. Nous avons vu ça partout. To commenter en côté et l'équipe bongo. Et l'équipe bongo sans mon pépé, sans son. Et l'équipe bongo. Très bien. Siko lisusu ba une version ya Mama Top. Problème est ani. Comme je dis ici, au moni bateau oyo to na boy cotiser terme nyama. Bateau oyo bazana nuisance de l'intérieur. Bazana sémence wana, il y a vampire, ils doivent toujours avoir les sangs pour boire. Ah oui. Batindi bayo tinda Maman Teresa tangu balaxi ba pièce contre pièce santé en wana kwei. Batali na stratégie na bango ba espéra que moi na oyabimi oyo ça devait détruire quelque chose. Non, bah on avait préparé d'abord Dati. Après Dati Maman Teresa non mais Dati Teresa après Baluki Dati D Simbité Teresa Papa Leki aye ko dénoncer. Très bien. Donc au moni par soif du sang il faut pas créer les sous-sous, les kamoumu sous-sous. Très bien. Il y a un mamou international. Maman, osa mukolo. Osa mukolo. Kolo ba français za osa maelete. Osa vraiment mukolo. Osa mukolo.
Donc bolingi mama top aya na attitude le rôle ya Teresa kolobake na un problème personnel na sila une femme irresponsable ndenge bango ba olinga olingi mama top vraiment na place au moto ezopela aye kopesa message ya kimia bo sepelité il faut beaucoup de sabatu na kati ambri pour aller dire que mama top abandi ko senga sila pardon donc mama top a préféré moto epela kati baleki nanga nayebi pe place mabeza mais na pèse équilibre ezaka le roi makamba wera na jibe c'est juste pour minimiser la situation oui et l'accident ko yo capacité mama top abosani te ndenge bata sila bafinga eti lelo mama top abosani te et puis ndenge ba omoni discours mama top apesi ba check faut ba diembela nango mama top ayo senga pardon so alobaki ndenge mususu balinga baya babandi ko finga mama top tina makbilo kwa nzoto très bien famille Bota bo sambo bete na makambo distraction donc balingi ba côte sabino na distraction mama Teresa na mwana na eleki bali ba côte sabino sko na mama top bo sambo bete pona ba o déjà ba tiena ba commentaire bozonge la vidéo mama top alobi boy ngana problème na sila to na problème te za makambo pa loba na émission ya tadi ouais il y a 5 mois passés et puis ayaka ndepo à répondre et la fille que a eu capacité et puis awa kuna obomba te je vais nazo relayer message à mama top clair SB et comment retourner na Arnold Schwarzenegger et comment retourner na Rambo akoyate oui elle est claire dans ça elle a bien dit attendenge nini akoyate et la cité que lobby bako pesa na sila mbote te mais pour imposer le respect akoyate donc mutu wako sabinote que donc au moins makambo basisi ba koti suna mama top en tout cas biso peut moni ba commentaire et belé les appels tant que mon vidéo en tobi ah bon to kita en tes pastant mais tant que moni ba appel na ba commentaire to bengi mama et là to ko salate ezaka ko zwa ba audio na ko chango na place publique c'est notre maman c'est notre maman pour ba ki na ngosunde mususu et tant que grande sœur ya makele lo ezobima we a Monique la seule façon il y a kocha kimia pour qu'appelle ça sous mon côté les a lobara qui n'a un problème na silate siko mabe nango eza place ni mabe nango na kati ba popo na mabe zati mabe zali na ba vampire ko ba na besoin makila ba yeli sous na sujet à sika comme nango mama top je vous dis clair ngazu to sola mama top avant na ba émission ngai pe na solina SB balamba balia akoyate bakoyoka gu mais pona kopesa message ya kimia bango nyonso babaleki na ye na motema na ye ayebi ke muto sa mabeza yeyo ayebi bato bafinga ye très bien alors famille bota boko tate na ba jeu ya bato distraction inutile distraction ba ocha ba commentaire on vous respecte so bozali bato famille bota boko tate na makambo so bozali ba bakuku to yebi bino déjà dans un comportement na bino bizarre to yebi bino na comportement na bino na bandeli maloba ya mama top SB bolamba bolia mama top oyate mais ba oyoka mama top oyate mais pour un respect il y a si en tant que moto à senta qui que à se senta qui en mesure te ya koloba mabe na ye mais to ya ko pointer du doigt par rapport à ezoleka aboy ko sala bozoba lokola Teresa aboy ko sala bozoba oya gabia sala très bien a préféré tika la maman une femme responsable na discours na ye o alobaka il y a 5 mois que ngai na ye tous un problème te très bien que ngai na tous un problème te ah oui c'est juste pour na ko luka ko tcha kimia c'est juste pour na luka ko tcha kimia en tout cas na sengi na famille bota mobimba bon mais mama te na mpepo ba mais mabino na distraction ba mais mabino na distraction te ba na mususu ba comprendre que ba film ezali to continuer tourner ba na distraction mususu ouais moi je me pose la question mama to pa tourner na SBT to tu ko na ba problème na bandela ngona to tu na ba problème awa ba essayer de panama ba soulever problème ya Michou na nani na ndeko na ye onani Linda
est-ce que bon mon biso to yeko commentaire totikaloya même ni de près ni de loin avant wana bauti soulever problème ya maman moko boye babanda oyo rentré na président Yoshua soki pona ba raison moko boye ba comité na point ya kolobaki si la place aza bien te aza mal à l'aise est-ce que bon mon biso to yeko commentaire pona pe makambo ya trophée ba escroquer yembongo ba escroquer si la trophée soki mbongo on n'a pas commenté parce que on a estimé que et ça pas problème na bino interne toko bozo luka batu ba chamaloba po bo diembela wana très bien maman international za mukolo en dehors ya ba polémique au sala no pe émission no musu ezara bien ozo plaider ba kaya ba ndeko koto ba bomaki koto yo mwana moko ba violaki au plaider rapé ba kaya bien mais soko latika casquette ya SB ou ya ba mona buzo ba kwani est-ce que ezali parce que soko yé eza vénère mon ami pardon mon cher na lina ebisolo moko est-ce que bige maman international wana so azo sa ba analyse ba émission na ye ba bomaki mutu mobali oyo a bomaki mwasi na ye azaka rationnel mais soka yé kotika mambasila akomi zoba eza vénère ezaka dû ya environnement papa environnement on ezaka sainteté ezaka dû ya quoi l'environnement est trop sale awa ba uti soulever problème Sherika Sherika uti ko jouer kuna na ko si ça ne film ko jouer film mango tu nanu ebimaki te maman na ba miniature Sherika à décevoir nani Ursule Pechanga donc Sherika Salimabe ndenge sila bengisi aye ko jouer na film azui mbongo aya kei pona musala na donc asala mabe non apparemment peuvent être non apparemment omoni eza problème de compréhension et aussi bango ba yebi ke baza mabe ba comment komona lorsque les gens bazoya vers bango il faut baluka basomba bato wana bakoma lokola ya bango mais na osenga kana mama sila asalaga musala mais asala pe fort abando koma ba film ya ye moko po bano bazo komela ye na ba frère bazo komela ye to yebi pe papa moko pe ya Simba boye azalaki wana ye akoma lisusu te ba pesi do jeune mo boye wana asala effort akomaka parce que jour bano ba ko réclamer ba droit na bango par rapport à ba film o ba koma mais ba tchaka kombo na ye et cause la plus grave parce que nous ce qui nous intéresse plus c'est le travail. Maman Top n'a demandé pardon à Tana Moutou moko TP a otikalo senga pardon pas Moutoute, elle ne cherche même pas ata zolo na pas ata solo na ya pamba na SB donc ba vidéo o de rezawana ba continuer nango bo savourer nango d'ailleurs dernièrement ils ont la comédienne moko à salaire aya go tourner et pas Maman Top excusez-moi non le bango parce que dans le bango pe na moko il y a ba émission aye komona film wana aye baka place ezo kota te mais aye komona film wana nabokesei Maman Top était très fâché pour na ye amona ba humilier na degré moko impossible ba humilier donc on a utilisé quelqu'un d'autre pour ya abenga Maman Top pour akota Maman Top na film wana ekota nabokeseni tout en sachant que bokeseni et SB il paraît bazalaka eloko moko il travaille en convivence. En tout cas azwaka décision moko grave et ferme ici je suis limité ya koyeb sabino ngo etalika ka ndekwana comédienne na Maman Top makamudon basola na ye parce que j'étais là jour maman a zobenga na téléphone azaki très fâché ya osakanate par rapport à ndenge balingi basimbise touche ba humilier yo na SB do yete to bengi osiko na bokeseni au tourner aw bomoni nde bozo boma mosala na bobandi ko luka batu te. Dieu merci mon dire ba une dernière question par rapport ka ya ba biloko yo attitude nini siko Maman Top akozala na yango pe face ya ba fan na ye balinga ye ni oh yebi ke Maman Top aza déjà maman akoli aza ba kokolo kwa ba Anthony aza monteur ya Yams Yambe oui donc muta monta ba vidéo na chaîne Yams wana aza koko ya Maman Top imagine donc akoli déjà tant on a soli na ye vraiment on était obligé d'analyser na ba commentaire nyonso a moni vraiment azalaki si je vais dire que Maman Top azalaki à l'aise na kosi ah oui le fait que les Cambo a salité ba interpréter yango na forme mususu mabe et puis amoni bandeko o ya famille bota peut-être ba o ba comprendre ki bien te to ba o ba landa ki te to na ba infiltrer o ba e ba koti eza na ndeko moko compte na ye comme nango orange comme nango orange na on peut sabino nyonso il faut boza nango très bien ayaka ko commenter kaka makama malonga te yezala kaka pona nini bozo sala ba émission polémique mais lelo moko a attaqué Maman Top na bando yebisa ye que à cause ça diembela na za famille bota je comprends lelo que aza famille bota te
Zela. Eza na chaîne na yo. Ok. Eza na chaîne na yo. Pardon, tanga ngo po bandi ko ba l'informer. Ba bato bazo infiltrer biso. Comment na nani? On t'a na émission toto sanga na yo. Émission toto ça siko. Et bandi na orange. Compte émission toto ça siko. Très bien. Vraiment il faut te dévoiler. Na moni pe émission ngo ezo kini moi bien tonton Mondirba. Ah OK. Yo simbikisi hein? Non, bandi ko bazo besoin quand même ba yoka ba yeba vérité. Makambo malonga. Ouais. Ba yoka vérité. C'est dire faut yoka goût. OK. Zela papa ba yoka goût ko banga te non luka. Kontango comme nango orange. Amena saka biso na ba commentaire nyonso. Ba commune ni orange. Kita bien za profil moko za logo la bilamba boy kita na monde. So na monika profil on oyeba on ba mo. Yeyo. Orange. Mama top orange saft oyo. So tali na bémission na biso nyonso aya tanga commentaire na ye alobi mama top ba finga kaye epa ya batu ya sila mais kaka ye mama top azongi lisusu ko jouer epa sila en tout cas na yoki motema pasi mama top abosani mafinga nyonso mida nguma ese bisumba na ba chronifuati nyonso ba lobelaka sila mais andimi mabe penza sila yango afuti ye combien pour mais vous devez aussi apprendre à bien écrire en tout cas pour papa nazo continuer pour na nini bozo pesa sila ba valeur ebele boye pour kaka azalaka pembeni ya olive lembe pour modèle sila azo fingisa bino mais top andimi amikitisa liboso ya ndoki ya sila mama top a décevoir nga makasi après wana en tout cas il y a une suite il y a ba tokene na ye na ba commentaire belé on a kamwe na ndeko oyo na komela ki déjà si tu veux nous affronter na komela ki réponse na commentaire. Très bien. Je suis là, tu es lâche, c'est pourquoi zo batama na c'est ma clavier. On accepte de faire un débat avec toi. Si il s'avère qu'aux a raison, aux a raison. Étrange, tant ou babandi pour s'acharner sur Bellevue Kandi. To défendre Bellevue, na ba émission nyonso yo tchakaka, bolo bela biso promotion to lima rambote biso famille bota to lembi. Très bien. On ne refuse pas. Mais comment est-ce que maman top oyete pona kolobake, bo commenter les biso ba filmer, moué kolobake maman top azamabe. Et puis à incriminer. Et pour décevoir biso. Pour décevoir biso ba comédien. Pendant que Mama Top a que ni tourné, a fandi ni nasila, a sengi ni sila pardon. Non, moi je pense que si la zamoto, ala zombité. Ce qui lobby occasion salani que ba fan na Mama Top ba solo là. Mais décision Mama Top ya jouer té na SB et ça pour na respect na. Ouais, pour na respect. Parce que ba ku ba finga ba retirer moté. Très bien. Pour na respect na. Tolia, toseka. Mais nanda kunanga okota te. Ba décision comme ça. Ah oui. Pour na respect na yo nanda kunanga Koyate. Très bien. Koyate. Mais tout le monde a une bande toko tourner. Voilà, donc Mama Top a aucun pour na respect na selon décision na yé. Influencé par personne. Par personne. Na traduire kaka makambo ya lobby. Mais allez koyaka ko tchela biso sotal na chaîne na yo au mona compte wana. Orange Seft au mona là. Donc bazali batu o bazo exciter batu na makambo ya mabe voilà. Bango ba yaka ba exciter likama mabe. So ba ye ba moni bo défendre Bellevue bo tika biso ba distraction oyo. On ne refuse pas tona ba maman muso ba benga rappeler ba bisi biso papa makambo yo vraiment bo landa yango te. Mais ye ndenge nini makambo oyo ya landara te ayo landara oyo Mama Top. Très bien. Voilà, merci, Dieu merci, Mondir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Et c'est Ngozala qui yanga ya koyambela bino, Dieu merci, Mondir ba. Famille Bota comprenez, les comédiens comprenez, Mama Top a sengi pardon te, azo luka peko kende ko tourner pas si la te. D'ailleurs, Mama Top nous a dit, moi je parlais avec Mama Top, ata babomi léopard, ata babomi ngando, ata babomi nin bakoyoka gu. C'est-à-dire Mama Top o tikalaka ko kende ko jouer kuna te, ezaka juste bazo luka. Encore une fois, Mama Top a manqué bango parce que kozanga mutu lokola top na film ezande likambo. En tout cas, famille Bota va permettre biso toujours ça la défense pour nous protéger les comédiens na biso. Surtout ça. En tout cas, vraiment ce moment tu veux intervenir sur le sujet à Mama Top, ils pour nous protéger les comédiens na biso parce que tous on a besoin moral na bango ezala normal ba travailler bien. Très bien. Tant que ça na famille Bota tout le monde a commentaire tekeo Mama Top te parce que ba memaki biso vraiment na erreur. Yango biso bato tozana moyen ko benga to benga qui est poto yeba yango moni que to corréler bino message et très rapidement na urgence parce que c'est important. Très bien. Voilà.
Lobe koleka lelo. Merci beaucoup. Boko yoka.